Mbote mingi bande ko balandi manaka mabino bolinga bongo kumutula wa pepe le mokolo ya yambo ya sanza itano ya mibu koto ibale na zomi na sambo o longo mbaze ko sepela bongo feti ya basali ndeto beti li bakula mu ya kukutana mama pona kosola na ina tina etali bongo feti ya basali. Mbote mingi mama. Mbote papa. Towe bakombo na yo. Kuna Madame Chantal Tongi. Ah mama Chantal to yambio ne sengolo ezali bongo mokolo ya yambo ya sanza itano ya mubu koto ibale na zomi na sambo. Esengolo ezali nini atuze ko sepela bongo feti ya basali. Lelo ezali ndenge lo utuko le 1er mai fête à ba travailleurs. Ndeto sangana ki biso nyonso ba travailleurs nyonso ya RDC République démocratique du Congo. To zalaki liboso ya palais du peuple. Bongo to yambaki ministre na biso ya travail na premier ministre ya biso Badi Banga pe na bakonzi ndenge na ndenge bayaki wana pour to célébrer na bango fête ya travail. Eleki malamu. Eleki kitoko. Kasi mama ni ro bakisa na basali boni oze komona bongo mwa mosolo ndenge to baka mwa lomea ya suka sanza mwa libongeza lito pe okosenga nini na bazali kotala bakonzi ni bako bakisa su ya malamu po teza malamu mingi. Papa pona koloba te mosali abongi na lifuti na ye mais siko mosala na biso lifuti na biso na RDC za mawa mingi pe pasi pour travailler azo se prendre en charge ye moko ne sikete travail employé azoyer en charge donc biso nous ozali boye tozolela même discours to apesi kuna pa baninga na biso ba syndicaliste baleli mingi pona bazwa biso en charge kobela na biso kolia na biso salaire na biso kotangisa na bana na biso lolenge na biso ya kobika to vivre ngo penza lokwa tozali na mboka na biso mo mabele na biso ya bana Congo démocratique du Congo oleke to velo kwa bapaya matondo mingi mama kasi bande bazali kotala ope bisika biso so zena mwa mbote mibale pona kotombela pe baninga ntekelamu ya basali kozapi malamu mingi na bandi fête le 1er mai ezali fête mondiale na pesi bonne fête na ba travailleurs nyonso ya RDC et puis à mokili mobimba mingi ya bama hôtel de ville à travers hôtel de ville na pesi bango feti malamu pe na sepena lobi na bakonzi mboka na biso ba revoir likambo na biso wana po auto sepela na salaire na biso mboka kene liboso matondo mingi mbote mingi mama mbote papa toko benele mwa kote mama towe bakombo na yo kombo na ngai Blandine Madina Adi mama Blandine lelo zali se nteke yonene bako sepela ya basali lilo bana ko bakisa ezali boni mosala boni pe lifuti ezali ko kene malamu. En tout cas, mosala ezali ko kende malamu. Selon de tozo travailler makasi ko le kalifuti, lifuti ezali muke. Tozo lela na ba kontina biso ya mboka batala na nu côté salaire na biso ba fonctionnaire. En tout cas, tozali ko koka ko s'en sortir te, ko tangisa bana, ko lia na biso, ba soins médicaux, makambo ebele ezo simba te, salaire ezali na se. Et surtout dollar nde ezali kolo. Salaire na biso ezo koma pas même na to ya $100. C'est regrettable. Ndenge bazali ko bongisa banzela. Ba bongisa na pe ba salaire na biso yoko bongsela biso banjela bien sûr toko tambola mais tozala pe na makasi na nzoto yoko kende musala mwana yebike mama zali ko kende musala papa zali ko kende musala mais na minerval bazo benga na mwana tongo mwana zo mona ke ba parents bazo bima pona nini lifuta ezali ya malunga te so ezali ya malunga bana bakoki kozana na kentide te bakoki pe ko benga na mangata mukolo moko te na kelasi matondo mingi na kanise te bande kozeko tala bisika biso poto kisasa so zepe na mwa mbote ko pesa bande kozena poto kozama malamu mingi. En tout cas, na saluer bande konanga mingi surtout ya les compagnons de l'État na pesi bango mbote makasi vraiment na pesi lisusu mo kontina biso Justin Lita Moba conseiller administratif ya gouverneur en tout cas na pesi mbote makasi na libota na ye na famille mobimbe puis na les compagnons mobimba na papa nanga mbomoli kina bana nanga Warnet Sita nganje ke Josué nganje ke Josaphat Rigaine Mundoni Blondina na pesi bango nyoso mbote mingi ya koleka na bande konanga na mama nanga Siska na souhaiter bango bonne fête Mirai Mbomo bango nyonso na souhaiter bango bonne fête matondo mingi mama merci ya solo bande ko balandi toko ko babongo elongola manaka mabiso pamba te tobete lelo ezali mokolo ya yambo ya sanza itano ya mibu koto ibale na zomi na sambo molongo mobimba bako sepela bongo nteke ya basali talatina tobeti suli bakula mukuta na ba papa moko akosembola likanisi na ye pomba te na tina ya nteke mbote mingi papa mbote toko ba kombo na yo papa Jean-Baptiste Nakweti ya solo papa yo zali mosali wapi nazali mosali ya SAPEC na hôpital général de référence de Kinshasa oba bengaki kala ex mama yemo ya solo papa leo tozeko sepela bongo nteke ya basali oiko bakisa boni likanisi na ezali nini na basali pamba te biblia elobete moto ali na moto kina yo lokola mosali omoni boni po ete na basali ya mboka Congo
c'est vrai. Balobi, salaire égal, travail égal. Mais les autres hommes ont makambouane et joko kisamali sous-souté, dès comme qu'on peut s'abisoper passe. Nakozwa exemple yangai, oyo naza au chevet de malade. C'est-à-dire, moto azobela, nde oyo esengeli na assisté. D'où nakoyi ko abandonner malade te. Mais soko na tali, koko manangai na musala, kozonga nangai na ndako. Soki na du 1er au 30, eza impossible pour na sala yango. Mais nakoki pe ko abandonner malade te. Yambo ya kolanda o tolobaki salaire ya mbudi to makambo ya mbudi tozwa neno 92 000 francs congolais. 92, je dis bien 92 000 francs congolais. Oye bazo futa biso lelo d'évaluation esali $100 et comme na 44 45 écart wana écart tolobi écart est-ce pas qu'on peut sa biso yango te avant ba réagir même salaire oya biso salaire égal travail égal biso salaire ezali tozo continuer ko sala yango po toko ko abandonner ba malade te toko abandonner pe musala te po musala nde maman musala nde tata celui qui ne travaille pas ne mange pas biso tozo travailler mais tozo ko akolia te bana biso bazo ko akobika te liloba na yo to pe mo atoli ko pesa na bakambi ya mboka po ete ba ko apiko zwa mo atoli e pa ina yo basala boni pona bakambi ya mboka baye baboye soki biso tozate ya ko kamba mboka te po ya kamba mboka esengeli travailler azala na ba cabinet baza ba politicien parce que lobby soki ya longwe oyo pe mususu oyo aza pembeni na ya kosala nini akolongwa mais nga fonctionnaire nazali au chevet donc nazo sala du 1er au 30 gouvernement est changé et roté et ça la oyo nyonso ekoki kosala mais travailler to fonctionnaire à l'état ye a changé te atikali wana raison pour laquelle bakanisela biso po bango balonga mais soki bakaniseli biso te elonga na bango eza zéro. Ya solo tozali kaka wana papa okoko bakisa boni na likanisi o papa alobi toyeba kombo na yo pe mosali na yo ngai kombo na ngai papa José Monkengo nazali travailleur notaire de ville à Kinshasa président provincial ya syndicat oyo tobengi SAPEC de ngoloba syndicat des agents publics du Congo toyawa eloko na ko bakisa boye toye ko sepela te eza fete te toye ko kanisa luto baninga basala po tokoma lelo na mua makambo ya mke tozwaki mais lelo nde toloba boye eloko ya malonga mpona travailler eza te nakanisi meme liloba nzambe elobi moto akolia se na motoki na ye mais awa motoki ezobima mingi mais lifuti eza te soko tali la plupart ya bafonctionnaire ya l'état bazali balocataire locataire au lobby abandai kofuta ndako na ye na $100 tango dollar ezali na 100 000 lelo dollar comme na 140 000 locataire wana tikaika na 100 000 abandai kozwa donc il faut ça la belle forme sous ça kendo koluka mbongo akobakisa mbongo ngo kozwa po bazwa mbongo ka siko sala yango tozoloba bakonzi bayeba ke bato bazosala bazali bato qu'il faut ba traiter bango lokola bato bakoko traiter moto lokola nyama te moto oyo azali kosala eza lokola mpunda tango asalaka mpunda ozwa penza lokola malongata mais biso toza bato oyo toyaka tosali mosala soki bango bazozwa makoki osala mosala eza mbongo biso tolukaka totie mais na sima na suka bazongisa biso eloko te donc il faut bakonzi ba penser plus na ba travailleur pour sans travailleur ye mokonza osala eloko mote ya solo bongo papa okobakisa boni pe me se présenter bande ko ba OK ngai papa Oscar Mampuya ya division urbaine à transport et voies de communication na lobby boye banda gouvernement provincial et quota administration na ville à Kinshasa et comment boycotter tous allez ko vivre grâce tant ba directeur urbain bazalaki bango bako planifier administration non sa ville à Kinshasa banda ba ministre provincial ba quota administration na ville à Kinshasa et comment politiser ba travailleurs ba sala les sous musala ndenga sengelité moyen résultat pe malamu ezala ezalité yango to sengi ba ministre provincial ba zong sa administration na maboko ya ba technicien ba directeur ba chef de division nde musala ko tambola après ko tambola ne rôle na biso ba travailleurs yango wana
mais aussi longtemps bazongisi te musala ezokotambola te et comme politique na kati ya musala moi tozwa résultat ya bafonctionnaire eza te. Ozali na likanisi ete mwa bokeseni ezali na batravailleur bazali kosala ngumba mokonzi Kisasa to pe na Congo ndakisa yenge bene na bazali kosala bongo na mikili ya mpoto bokeseni ezali nini? Bokeseni eza ya munene parce que na mokili na poto bazo tika mutu na mutu asala musala oyo ya yebi en tant que technicien mais awa toza diriger na ordre bazo repesa poto même misala olie biso to sala musala en tant que technicien bazo recommander biso misala oyo esengeli to sala te. Matondo mingi papa na bete tokomi na suka ne tolobete supa malonga umisaka fufute mwa moke esili kasi lelo tolobete ezali nteke ba ko sepela bongo omolongo mobimba soki poza na bandeko ko kabola na bango tombela bango atake nteke lamu e bazali na poto bazali na Kisasa na Braza bisika nyoso mwa bandeko misato mine yotanga bakombo ko sala pe bango malamu mingi to pe bandeko oyo osala kana bango. Merci na bandina na petit frère nanga Guy Kobokobo ya radio catholique télévision catholique. Papa Guy tombele pe nteke lamu la wana lekyo alandi ngai nga grand frère na tomboli journée malamu pour na fête ya premier mai à Paris na tomboli na ba chef de division na ngai monsieur Henri ou azali chef de division de transport et voies de communication et à Paris na bakisi susu ba janyo songa na zoko kamba na district ya Tchangu na banzi na suki wa matondo mingi nteke lamu ya solo papa opesi nteke lamu na banani bandeko baziko tala na mpoto bisika biso na Kisasa ekozala malamu mingi. Teko na tombeli yango liboso na ba compagnon de lutte nyonso ba nyonso baza ko bunda po na bolamu ba travailleur bien que zoya te mais ko yaka mokolo moko na ko tombela mingi pa baninga nanga hôtel de ville ndeko Kachinda na ko tombela ndeko Amisi Putu Bobwa bango nde bato tobunda na bango bitumba oyo mokolo moko tozo espérer kaka matondo mingi papa ipo tombeli yango na banani yambo toka bwana bino lokola ba secrétaire nyonso général bao bazo bunda bitumba oyo tozwa secrétaire général lokola Gizemba tozwi lokola Monga tozwi bandeko Kibakweto bao nyonso tozo bunda na bango lito oyo pour que lobby fonctionnaire a retrouvé nzela na ye ya malamu pe baninga o nazo sala la bango lokola ba camarade Charles bango nyonso nde na tombeli bango mobu nani journée moko tekelamu pona journée à lelo. Merci. Matondo mingi bandeko bala na rese tokomi na suka manaka mabiso tokotombela penza nteke lamu ya basali na bakambi nyonso o bazali kolanda biso mingi penza na papa Edo Amani azali kotala biso na Londres mama GH totombeli nteke lamu Mado Spaghetti Mondela ba Mongo totombeli yo na Yannick Ntula totombeli yo bandeko nyonso ya HP famille totombeli bino nteke lamu télévision catholique eliki nteke lamu na tata Mandefo belebele Dede Miongo asimbi biso na bililingi kuna nteke lamu ya basali tolobete nzambe asunga Congo poete bayi public bayi fonctionnaire bazongela bongo penza lokumu ya bango na mabota na mwa lifuti na bango pamba te komami ete ali ate oya kosala te pe oya kosala abongi penza na lifuti na ye nzambe ya mona Congo elike na biso ete tokolonga tolobi na bino susu teke lamu ya sanza ya yambo pe le premier mai na bino nyonso. Merci.